CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Tokoti na Kimia batu bazo kanisa no Bitakwira omoni ndenge azaboye président pêcher ba millions mbongo oh akozala millionnaire awezali kamba ba millionnaire te awezali kamba ya Kimia nazo kutu ba millions ana te nani azako yamba sur téléphone ngai ubena nazaki ko luka ngai ke bari nyoto sala kasafina ne bientôt 2 ans ye Bitakwira kenda wapi baka nisaki ba bominga politique mate mina ibisi bango bazaki kosakana na grame pe ebele pe bazo kanisa Bitakwira atrahir FCC akomona Bitakwira trahir FCC ou bien FCC de trahir nani abunda na FCC kole kanga na longwaki na église na ngai catholique na kepa ya mukuna nani asalaki bongo na Uvira bayininga ipona candidat Shadari nani asaleli Shadari campagne kole kangai tubatika kubenga benga ngai babenga kala te bazo menga ngani uko na zwili bala batika limuli bakatika makambwana CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. FCC, Nambala Kataka Raboui, président Yambi 3 fois la semaine, et puis tout qu'il est aux onga, ok mission, là, sous baton sous bakendaki, mais baké en beauté, et donc nous avons ça dessus. D'abord, ngina Sabino, ngina lobina lopoto wa, ngana zaki chef de délégation wana, mais quand même pièce centrale ya délégation, parce que na yibi auto solo là qui na président, peut-être ba master nanga otoke na bango est, bango bazaki te, ngande na yibi témoin. Makambo to solo qui na président de la République. Et d'abord, naïbi sayo natosaka président Kabila mingi. Natosaka mingi. Nalinga kai, yepe alinga ngai. Mais ero mususu okoko bungisa mwana. Obosani ke mwana wana azalaka. Alors yo en tant que papa, okanisi bayayana ye bandeko na ye bazokipa ye aloke babosa na ye libela na yibisibino avec ngana zalaka atana regroupement moko na FCCT regroupement na biso to sala monsieur Jean Lucien abotola ngo et comment les kambo na ye na famille na ye na parti na ye na zaka kuna te FCC ye bien totuna ba koko pesa réponse na zaka kala na comité stratégique ekufa kala ekufa ba créer ya bango biso to éviter tout ça pe na qualité ça fait bientôt 2 ans ba benga kali susunga na ba réunion FCCT et na mona autorité morale ya FCC février 2019 tilelo na kutana na batu ebele ona kopesa ba kombote na zebisa bango bozo sakana na ngai mokolo bokoyoka sango na ngai bokolela bazwi yango kwa liseke ke nazana député te Bitakwira zanane na FCC oyo bo asalisa kibiso isili akende kokufesika kokufela naza kotala bango na miso nde président ya république ou bien ngai ba rapprocher ngai président ya république ayambi ngai un dimanche un mardi un dimanche to soli makambo ebele. Mais le président Lobi na lingi Kimia na est. Yoza un des acteurs. Yakuna. To sali sana to zongi sa Kimia. Ndebo moninga na kiyukuna na est. Sikoyo ba moi incompréhension muke kota kikutu atana délégation. Parce que objectif na nga ya liboso na linga kike batu bandima projet ya président wa. Maote tunga loba ke ataboza na minduki, ataboza na technique, mais ce qui population zo accompagner binoté. Moyen pour gagner bitumba ezate. Donc pour Kimia ezonga na est, il faut nos populations indima et puis population est adhérée. Parce que na monaki na meeting na sali na Uvira
certainement ngai esalamaki lokula na parti na ngai, mais population mobimba ezalaki bamembre ya parti te, population mobimba entre 45 et 80 000 personnes. Natuni bango nani alingi Kimia 100%. Tolembi na bitumba. Napesi message na ba groupe nyonso ezala ya ba Gumino ya ba Tutsi Banyamulenge, ezala ya Twigwaneho, ezala ya Bishambuke, ezala ya Kutumba, napesi bango message. Soki ba groupe armé loko nyonso, totika nanu ba groupe armé étranger, toko kipe yango. Et puis nalobaka, puku ya ndako, nde ebendaka puku ya libanda. Mwanye ba Rwandais ou bien ba Burundais bakota na Congo, soki ba yebite keno kamwa groupe local, ezawana, bakoko yate. Alors, c'est comme ça qu'il y a un petit message. Le président de la République a dit que batu nyonso balongwa na nzamba. Oyo akokota soda akota, oyo akota police akota, oyo akozonga na vie civile azonga. Sikoyo bitumbeza batu ngale. Entre ba groupe armé loko bango pe babundaka pona ba concurrence moko ngande nazana plus de militaires, ngande munene koleka yo baundaka mwa muke. Mais bitumbezaka surtout na groupe ya Batutsi Banyamulenge. Sekonde to sengi ba groupe armé loko. Ya groupe ya Batutsi wana Banyamulenge. Bango nyonso bandi ma message ya président de la République. Oyo akoboya ke yekaka bitumba. Leta ko kipenga. Président yebisinga yo. Oyo akoboya biso to ko kipeye. Comment va continuer yo moto ozapi na bitumba na kati ya bitumba batindi yo pour que nous retire Kimia et ça mine ndenge nini wana d'abord nga nano na boma atangu ngite na kati ya bitumba na zakata na groupe armé moko te na moni Batutsi Banyamulenge ba yebi ba komike Bitakwira zana makila na maboko na ibatelemeli yo Banyamulenge balobia wate yo ozali na kati ya conflit wana babemi babi yo za kati ya conflit yo ke kuna yo sanga ndenge nini yo mtu membre conflit wana na partir na Afrique du Sud nana zaki na conflit kwa Mandela mais Mandela ndio azongisa Kimia kuna babango surtout butelezi na yo ki bango na Congo pe awa mango surtout butelezi bazali parce na yo ki un petit groupe soki ya babembe Bitakwira te c'est des mango surtout butelezi biso tokoti na Kimia batu bazokanisa no Bitakwira omoni ndenge azaboye président pêcher ba millions mbongo akozala millionnaire awe ezali kambo ba millionnaire te awe ezali kambo ya Kimia nazo kutu ba millions ana te mais président yebisi biso ba millions pour Kimia ezonga ezali projet wana ezali eza projet ya président ezanga ezaka jalousie pamba ezaka jalousie pa et belepe bazokanisa Bitakwira a trahir FCC akomona Bitakwira trahir FCC ou bien FCC de trahir nani abunda na FCC koleka ngai na longwaki na église na ngai catholique na kepa ya mukuna nana azalaki bongo na Uvira bayininga ipona candidat Shadari nani asaleli Shadari campagne koleka ngai nani azalaki yamba sur téléphone ngai ubena nazaki koluka ngai ke bari nyoto sala kasafe ina ne bientôt 2 ans ye Bitakwira kenda wapi baka nisaki babominga politiquement mais na yebisi bango bazaki kosakana na grand-mère sikoyo tomboki pona bapesi yo poste te okati singambo epa ya Félix pour kuna osenga pe poste soki Félix apesi yo te balusele pe mokongo na nazana fiançailles eza la fiançailles ya pamba parce que yo ngana président Félix tositoke na commune libale ezalaka soki boke na commune olati banga na yo mosusu alati ya même na Uvira na yebisi bango soki eza comment dire soki eza partenariat solo bokomona na miso mais soki eza lukuta nakoya koyebisa bino mabe na ngai eza président Kabila biengi osika alobi yaka epai boye to solo la okozongela président Kabila kozongela président FCC nana est-ce que nasina alobi ke na longwa na FCC mtu nazosalisa mboka nazongisa Kimia eza kolongwa mais na kolona koyebisa yo yango polele ke na longwe mwana mwasi azaka tana ba copain 1 2 3 azo tester o ya malamu aza wapi suka nango ye moko aponi onde ya ngai mbopesa nga petante mbopesa nga tant na ye basoki fiançailles wana eza ya solo bien eza solo ti ka résultat ya soki président Kabila bingai ke nazonga na FCC te na koko boya
appel Yaye en tant qu'ancien président de la République, n'a pas appel Yaye. Et puis, il y a un problème Yaye à mon côté. Oyo ba minimiser ngai, il faut pas que ndeko samba et pas Yaye. Pas que ndeko samba. Il peut pas tika ko benga ngai. Ba benga kala te bazo menga ngani. Ko na zwi bala. Ba tika lingo ba tika makambana. Ko ndebo ke kuna résultat de nini? Kimia ekoti loka boke kuna osali 10 jours. Kimia ezakana no psychologique. Parce que bitumba pe ezaka psychologique. Mais na ibisi yo ezaki mission exploratoire. Ezaki mission ko ya prise de contact. Mais moi j'ai dit que na sali priorité ya mission nga wana nazdu wana no adhésion populaire na président ya république. Adhésion populaire. Bato bandi ma projet ya paix ya président. Bandi miango. Oyo akoloba ke yekaka bitumba. Na éviter. Et puis parce que na landi ba groupe moko ya banyamulengi mais o bazoku fate bango bazana ba vifte kawa ba mususu na États-Unis ba mususu na Londres mususu ba Paris Afrique du Sud mais oyo ba tuti banyamulengi o bazana na kuna na bangumba na biso wana bango nyonso balingi Kimia. Mais comme il y a des gens quand même au basala bitumba wana et comme business. C'est tout à fait normal. C'est comme business. Bitakwira nazana parce que menace qui peut babi yo ntozo luka tubakuna babi ba menacer babi boko makila na bango yo ko na kata makila na bango. Na yebisi bango que n'attendre bango lisusu maboko qui bien ezonga. Nano na bomango ngité na bitumba wana. Nazana makila na maboko na ngai ya mutu moko te. Soki nzambe azomona ngai te koko na ngai azomona ngai. Mais na yebisi bango pe que soki bango balobi kaka bitumba ba mususu bandimi Kimia bango balobi bitumba basopa makila ngai kozala lokula makila ya Melchior Ndadaye président burundais Hutu soki batusi babumaki Hutu wana te baninga baza na pouvoir kilelo mais makila ya Ndadaye esala ba Hutu ya Burundi ba milibéré et puis régime ya batusi na Burundi ekozonga babosa ya solo ngana za extrémiste te et puis ngana za berger oza batu basala ngombe ntaba musala ya ba berger za kubunda na zamba mikolo nyonso mais ere mususu boza ba voisin bovandi boyokani bozongi ba voisin boza bandeko bozongi bokumba bandeko boza baninga bozongi bokumba baninga n'importe. Parce que ceux qui groupent kaka moko ebo ibiso bitumba. En tout cas, tous les Congolais bako telme na bango et puis bako lukeska kokende. Merci. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur CONGO Gold TV. CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV.